batata bamama bandeko tozana esengo enene ya koyeba te bozali baike mpona kolanda magazine na biso ezali koyebisa bino maimanso mazali koleka pene na biso lelo tokosolola eloko kani société civile ekosala mpona konongo libenga ya mbulamatari kola te contrôle du budget provincial ya chopo. Société civile alingi kolandela yango mpona nini mpe eloko nini société civile bazali kolinga te baye kumu to baye baministre to mbulamatari etuka ekoka kosala mpona bulamu ya bana mbuka na budget eye bango bavote na assemblée provinciale. Talaka mituna tokotuna lelo na ndeko na biso Monsieur Alphonse Lungungu o tomoyambi lelo awa pamba te ye azali mokambi walisangala ba société civile okola te président de cadre de concertation de la société civile oyo ezali kosangisa masanga maike ma société civile bongo na nzela ya singa ndeko Maurice Mubaba akozala wana oyo azali kosakula bosobe elobeli ezali ngai wa bino Pierre Kumba kasi yambo ya manso mwa moke topema. Etuka ya chopo ezali na makoki maike kasi ezali komona no tombwa penza ezali komona no soko mokete bato baike bazali koloba te ata linaka yoko penza esalimi mpona lokumu ya bana mbuka te kasi mosolo mozali kopesa tala nzela iso ibebinye tokotala bisika ya masano ezali te bakompagnie esili kokufa ezala ya leta ezala ya baprive eloko moko esengeli ezali komona no te pe mononi te mokambi wa assemblée provinciale Mateus Kangalundimo sima ya komona mbilinga ezali kosalema mpona koluka mpona botimoli makele matalo akamataki mokano ya kotelemisa bakompagnie inso ezali kotimola makele matalo awa ezala wolo ezala diamant pamba te ayebisi te bakompagnie na bazali kofuta mosolo ata moke ata lombeya yoko na kesi ya mbulamatari te bungu mutuna mosolo monso mona mozali kokende wapi yango wana isangala société civile bayaki pote basunga mbulamatari ya etuka na bosalaka lyoko lisanga yikusangisa bantuma bambulamatari bantuma ya assemblée provinciale na bango moko baye ya société civile pote bakoka kuyingisa mayele na bango esika yoko batala olenge bazali kosala budget batala olenge bazali kosalela misala pe kolandela soki misala misalimaki olenge ya malamu bongo mpona yango toyoka ndimbula ekouta epai ya mokambi ya lisanga ya société civile Alphonse Lungungu. Ebantaki nzambi tozalaki na formation bata USAID na projet na bango GGA oyo ekambemi na DAE babengaki biso bato ya société civile po ya kopesa biso mateya na makambo oyo biso société civile tosengeli kotala pote bato oyo boye bakosalela mbongo ya province basalela yango malamu pote province ekende liboso pe bato nyonso ya province bazwa litomba po ya mosolo ya province oyo boye tofutaka na bataxe na baimpo pe batiaka yango na oyo tobengi budget ya province tango tozalaki na formation wana tomula tomoni ke formation esalemi malamu mingi tokopesa matondi na bato ya projet wana parce que yango nde epesaki biso makanisi te biso lokola société civile esengeli tolandela makambo ya budget ya province c'est-à-dire que tolandela makambo ndenge basalelaka mbongo ya province banda tango bakobanda kokoma budget ya province ti tango bakosalela mosolo ya province pe te tango rapport ekokende kosalema esengeli biso société civile tozala wana po biso société civile nde tosengeli kotala te oui bato bakosalela mbongo ya province bakosalela yango po ya kokokisa posa ya population na yango nde tozwaki likanisi wana ya kolandela ndenge projet wana ndenge budget ya province ezalaki kokomama kambi ya province surtout na bakambi ya
et tout cas na biso ya chopo tomona ki te lokola biso société civile tozala ki te esengela ki tolanda lokola budget koma ki na assemblée provinciale po assemblée provinciale ndazali mokonzi ya budget esengela ki tolanda kuna po topesa pe bango makanisi oyo biso tomoni ke esengeli basala biloko wana po population azwa penza avantage ya mosala oyo boye bakonzi ya leta bazali kosala na misolo ya province. Kasi société civile bazomaki na mikakatano pamba te mpona kosala budget ya 2024-2025 mbula matali to gouvernement provincial bandimaki te kosangisa makanisi na bango esika moko na bai société civile bakangelaki bango bikuke yango wana kaka tango bakomi na assemblée provinciale nde bamonaki te batiaki mayele na bango esika moko mikakatano mibandaki komonana wana. Mikakatano ya liboso nakoki koloba te ezali mpona boyebi moke. Boyebi bato mingi bayebi te mosala nini bayebaki te mosala nini bakoki kosala na makambo oyo ya budget ya province na yango nde napesaki matonde na projet ya USAID oyo tobengi projet GGA pe na bandeko ya DAI oyo bakotambwisa yango ndenge bapesaki biso société civile formation parce que yango nde pesaki biso makanisi ya kosala mosala wana topesi bango matondi pe parce que sima na kopesa biso société civile formation bapesaki pe badepute provinciaux ya chopo formation mpona makambo ya budget na yango pe tosengi bango te bakoba pe formation bapesa pe formation wana na batu ya gouvernement provincial parce que batu na batu bayeba mobeko to mibeko ya Congo esengi bango ke basala mosala wana ndenge nini. Alors ya na yango koloba te bokoso ya liboso ezali na kati ya koba lokola koyeba ezalaki te bokoso yaki kozala ke biso société civile toye kokota na kati ya makambo wana nde na retard déjà kuna batu ya gouvernement provincial basali makambo baasosiaki biso société civile te donc lokola te bango pe bayebaki te esengelaki société civile azala biso pe société civile tosalaki pe makasi te tozala. Alors monique yawo wana bokoso ya liboso difficulté ya liboso ekobanda déjà kosi la poste que projet wana akopesa biso formation difficulté mosusu tozwaki ezali te tango biso tobandi mosala wana toke epa na ministre ya budget po apesa biso copie ya projet ya edi ya edi ya lobaki te société civile akokaki neno kozwa te nzokande soki okotanga décret ya premier ministre sur la gouvernance budgétaire et lobby clairement kuna ke na mo ezali lobby kuna clairement te déjà na mois ya septembre projet de dio wana esengelaki ministre atiango na disposition ya bato omoni alors difficulté mosusu tozwi ezalaki te na niveau ya assemblée oui président ya assemblée ya biso na bureau na ye bayambaki biso basungi biso kozwa copie ya budget mais nzokande tango exécutif akendeki kotika budget kuna na assemblée apesi kaka document oyo tobengaka budget condensé okomona lokola te apesaki te biloko mosusu les autres documents oyo koaccompagner yango le document c'est-à-dire volume ya ba recette na document mosusu babengi volume ya ba dépense na rapport ya audit ya nini ya exercice clôturé yango bapesaki na assemblée te okolandana alors lokola te assemblée pe akokaki kopesa biso kaka oyo ye azali na yango okomona te biso tozwa tokokaki koloba te tozwaki copie ya budget toyaki ya projet de budgétaire tozwaki yango te tozwaki simplement dans le projet ya budget condensé budget ye pona mobu mwetuza na mango 2024-2025 milliards ya faranga ya Congo ezali tukumine na mitano lokola te 45 milliards de francs congolais na bana kuna likolo bongo bai société civile na mosolo mwemo na posa na bango ezali nini pe eloko nini baza kulula pote makambo kwa kotambula pona lukumu ya bana mbuka. Attente ya société civile tokomi yango na plan d'action oyo tokosala na kati ya plan d'action kozala pe malamu nzambe ezali makambo ebele mokolo mosusu tolimbolela bino likambo moko na oyo ezali na kati biso tokani kosala nini biso tokani te tokotia
toko renforcer société civile na ba territoire pe totie ba société civile tango toko renforcer na ce territoire et ko jouer rôle ya cellule de base elingi kolobate biso ba otozana kisanga loko tokoki tosala mosala bisika nyonso mbala moko te esengeli batu pe bazala kuna ba oyo bakotala surtout makambo ya budget ya province misala nini mbongo ya province ekosalaka na ba territoire na bango longo na bango pe tokosala vulgarisation ya budget esengeli lokola budget ezali mobeko il faut batu bayeba biso tokosala oyo tobengi tokosala vulgarisation ya version citoyenne ya budget tokobanda pe kolandela elongo na bandeko oyo bakozala na ba territoire te balandela budget ya leta elobaki te bakosala eloko pakala tango mosala ekosalema il faut bango balandela te mosala ekosalema na ndenge ya malamu pe soki ezali na makambo oyo bango balingi koloba te ebonga il faut bayebisa biso na lombango mpo te tosenga leta awa na niveau ya province aloba na bato oyo bakosala te basala yango na ndenge ya malamu na yango na makambo oyo mosusu ekozala peke tokozala na baréunion na bakonzi ya province c'est-à-dire que gouvernement provincial pe na assemblée provinciale pona kotala makambo ndenge ekokende eske ekokende malamu to ekokende mabe soki ya malamu ezali tolobi ke to esengeli ke oyo ya malamu toluka kosala ngo mbala ebele mpo bato nyonso bazwa avantage makambo oyo boye ezali lokola bokoso toyekola elongo na bango ndenge nini tokoki kobongisa pour te toleka na niveau wana mais makambo mpo te esalema malamu motu ya liboso responsable ya liboso ezali citoyen lokola te population moko nde azali responsable ya liboso motu na motu il faut ayebisa ndeko na ye te makambo po province na biso ekende liboso esengeli motu na motu afuta taxe na ye na baimpôt na ye tolandani alors motu na motu pe alandela yango na ndenge te esalemela na ndenge ya malamu alors soki motu na motu andimi kokoma citoyen ya solo c'est ça être vrai citoyen alors nde wana ekotinda te bakonzi na biso bazwa makoki ya kosala bapromese oyo bapesaka biso te tokosala boye parce que wana nyonso esengi nini esengi mbongo yango baza na malulu maike ya société civile baza na mosala moko monene ya kosala ya konongo mpona bayeba penza te bayebisa sango polele lokola mbula matete ezali kobimisa mosolo mpe ezali kosala mosala na yango pamba te soko bango balandeli te mbilinga ekomonono mais makambo mpo te esalema malamu motu ya liboso responsable ya liboso ezali citoyen lokola te population moko nde azali responsable ya liboso motu na motu il faut ayebisa ndeko na ye te makambo mpo province na biso ekende liboso esengeli motu na motu afuta taxe na ye na baimpôt na ye tolandani alors motu na motu pe alandela yango na ndenge te esalemela na ndenge ya malamu alors soki motu na motu andimi kokoma citoyen ya solo c'est ça être vrai citoyen alors nde wana ekotinda te bakonzi na biso bazwa makoki ya kosala bapromese oyo bapesaka biso te tokosala boye parce que wana nyonso esengi nini esengi mbongo budget ya leta elingi koloba mosolo ya leta alors mosolo ekouta wapi ekouta epa na biso population epa na bato oyo bazali tobengi bacontribuable oyo bazali c'est-à-dire que bazali na banyongo oyo ya leta oyo asengeli kofuta na esengi il faut bafuta yango mpo te leta azwa makoki ya kozongisela biso développement batata bamama bandeko awa nde tosukisi magazine na biso bouti koyoka
lotongo nini société civile esengeli kosala mpona kolandela budget eye mbula matadi ya etuka eponi mpona 2024-2025. Totondi botondi na ndeko Alphonse Longongo, président à cadre de concertation à la société civile, ye mobiange minabiso, totondi pe bino botondi pe na loboko na bino na radio ya bino. Moise Mobaba azalaki na nzela ya singa. Magazine ye boti kolanda ebongisami na radio télévision Amani na lisungi ya radio ya yo. Bongo appui technique ezali ya Internews na Lilaka, Dolinaka, projet 3 renforcer les radios rurales de la RDC, 3R RDC. Lisungilia Mosolo liuti na coopération suédoise. Komba Epenge Kangambila, ngai kombo na ngai de na uti ko pesa bino sangomei, boton di be pe botika la malamu na bulandaka manaka masusu ma radio ya bino de tokutani na mikolo nizali koya.